oyo ba pesi ba don na bango pona centre de santé ya TKS Kimbangisi Bulungu bazali pe ba bénéficiaire oyo nyonso ekoya na sima tokosala toujours bonne volonté mama akokita susu sala po lelo bato mingi balingaka kotombola musala ya bato te pona kotia likunya pona kotia mutema mabe na kati et pourtant papa atlakisaki ke soki toza ya kosangana tokokende liboso tokozonga nsima te et puis tokobosana makambo na biso te oyo tozali kosala na bomoi na biso. oyo nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sikawa ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele. bandeko nyonso bokolanda biso atozali solo bongo plein préparation ya voyage ya Bulungu toza na kobongisa voyage ya Bulungu ndenge tolakisaki bino na baimage mikolo eleki esali basanza ebele eleki na bandeko babe basilelaki cri d'alarme na nzela ya mikro ya Menga Makimbangu kuna na territoire ya Bulungu na DKS. Bon, solo na biso moko tokokaki tende babaka likambo loboko moko ekosokola ba tongite bana tata moni mosala apesa bilembo moko atutisamaki bomoni carton wana na mopanzi bakomi DKS wana euti na mboka ya Liège pa mama Violette Luba ya atutisamaki akokaki pasi tomonaki asalaki ba divers articles wana nzambe ya kosunga ye asalaki carton na kati kuna tanto kopanza kuna na Bulungu bomona bakisi lepela bomoi na image biloko nyonso ba tensiomètre ba thermomètre ba gramme ba biloko mibale misato bandeko balelaki asali yango biso pe kote na biso mama falon na lalaki te na betaki sete na kati ya plateforme na biso tozala na mosika wapi tolobelaka mission na biso ba mama ba se manifestaki nga moko pe mama falon na lalaki te ndakisaka bozali komona komika lokola tombola pe tosalaka be oyo tosomba na Kinshasa awa biloko tonika biloko ya bana nga moko pe naza na bana bandeko pe bakanisaki yango moni naza konika yango nazorendre yango propre bandeko bayamba biloko na ndenge ya propre botalaki na baimage difficulté eza na nyonso c'est vrai tokoka kosala nyonso te mais okotala bana lokola ya ngai oyo arrêté bino bana lokwa ya ngai oyo bazangi mapapa baokende klase makolo ngulu bazangi basaki otalika elamba kolata na motema bomama mungu mbiki ete bao bazana kozanga yango moni biloko espliana batako moni panene na sila zonika lelo za mokolo ya mardi 8 août binde mokolo ya mercredi le 7 tokolongwa po mboka musika mitukelongwaka 2 fois la semaine mercredi na samedi. Je suis bien de jamais pour ce temps mon centre colique qui a été tout long lobby pour ça l'action tozonga mokolo ya samedi pa matin fête le 16 août tous la biso photo kotamboka kamba le 8 le 4 août na kaba kaya mosala tata nzambe mbela tokobetaka na bato nyonso o tango bande bali kolela nzala tata nzambe soka pamboli yo
aye par rapport à nini ya pambola biso nyonso te nzambe alingaki alingaka pambola biso nyonso mais ntango apambolaka baninga misusu baza na niveau moko na biso eza mpona biso bayo topamboma tokanisaka bafaible ndakisanga mama falo nazalaki na eloko te mbongo te nini te kasi mama Violette azwi likanisi atutami asali koli asindiki mpe na tike nga na bimi kaka delege akengaka kotika menga makimbango mpe etelemi wana mposani ezwa baimage c'est-à-dire biso nyonso tozwi maboko totie na nini na sani mama falo na ye na image mama Violette atutamisi mama Alice azotinda bakoli oyo papa Jordan ake kozwa tokomona yango mpe na baimage tout à l'heure mpona na ye te babiloko bana basi balata na bango ndeti ndakisa papa po bozomona bana basi balata nazonika mais eza nano baleta mwana mosusu mpa kolata mpe eumeli nango mpe tokonika toranga propre tosungi bandeko baa na pasi toza na wolo te toza na palata te kasi mwa eloko ya moke oyo yango kosala trajet eza molai ye te tokolonga lobi tokoma jeudi tala bana mike baotikala kasi tosali yango mpona nini bolingo soki botali na biloko mama Violette akomi bolingo mibeko misala oyo nzambe asengi biso nkolo Yesu atunaka bayekoli na ye toyokaka yango na histoire nazalaki na bino olesi ngai te bolatisi ngai te na ndenge nini nakokanisaka babola na action oyo osokomona oyo na monoko lokola mvula te nobika na voyage bomona makambo oleka kuna yayebi te soki ntango tokonyoka mbula esiki tokosoki tokokangama na zelo to wana tokangamaka na potopoto oyo alaka mbula me to oyo na zelo. Menga Makimbangu télévision bino nyonso bozomi na mokili moma bomesana kolanda biso na kati ya émission oyo solo ne tolakisaki bino na ba image sio eleki esali solo basanza ebele oto utaki mboka ya Bulungu
tokendeki kokutana na bandeko kasi ezalaki ya esengo mingi pamba te nzambe akotambolaka toujours na bato na mbela na sango ya mawa oyo bandeko balelaki bagangaki bacri d'alarme par rapport ya bahôpital oyo tomonaki tata molimo centre oyo tokobengaka nzambe tata Simon Kimbangu Kiangani solo asimbaki mitema ya bana na ye tomoni action esalami ede ye na nzela ya menga Kimbangu télévision bandeko bazali kobénéficie na mwa kisi na mwa elamba na mwa lipapa na mwa sak yango wana kaka na ye mama fala na kolakisaka bino pomoi na ndako nde tozalaki na kati ya bapréparation oyo tobetaki mbela na moto nyonso ali na sapato ali na lipapa ali na saki po ete tokoka kosunga bandeko oyo mokolo yango ekoki biso oyo liboso ya bisi kaka oyo elingaka kokwesa mama falone na basanza oyo eleki na kati ya GTT confiance wapesanga billet ya fidélité convoyeur mpe ifo aloba pamba te kaka ifo ali na bango nde na yaka ifo aloba bien qu'apesi ngai billet ya pasi apesi ngai mpe mbongo ya cher donc voilà quoi bana tata molimo santu mobembo na biso ebandi tokosenga bokutana na botikala wana ndala papa pied gauche ezala papa Blaise batiki ngai moko papa Blaise yako rejoindre biso na plateau bandeko bazali kolanda bino anzalaka menga Kimbangu télévision en novembre 2022 totalisaki nzela ya bulungu na nzela ya madame la journaliste ndenge nzela ya bulungu ndenge bato bazovoyage na bulungu bazomona pasi totalisaki bahôpitaux ya bulungu ndenge bato bazomona pasi na bacentre de santé na kati ya bulungu oui lelo bato ya bonne volonté bamonani grâce ya journaliste na biso mama Falon oyo andimaki amona bulungu te aza mwana bulungu te mais andima kokita na bulungu mpo atalisa ndenge bato ya bulungu bavoyageaka na pasi ndenge bacentre de santé ya bulungu bavoyageaka na pasi lelo tomoni ke bato ya bonne volonté baye mama azozonga ntina kati ya bulungu oyo bapesi badon na bango mpona centre de santé ya TKS Kimbangisi bulungu bazali mpe babénéficiaire oyo nyonso ekoya na nsima tokosala toujours bonne volonté mama akokita susu azongisi biloko oyo nyonso bakopesa tozokontinue kosenga na gouvernement mpe bato ya bonne volonté vraiment basunga bato ya bulungu bon biso na GTT ata nzela yango eza praticable tokendaka mpo eza GTT garage tout terrain tobundaka na banzela yango ndenge ezaleli po tosunga mpe peuple congolais donc c'est un peu ça.
Voilà, balandi amenga makimbangu télévision. Biso wana na nzela ndeka tebisaki bino mobembo ebandi. Bobosa nzela ebulungu e makambo ebele. Nanto tiki kutu Kinshasa capitale ya RDCT mutuke bandi mavwanga. Toko zela soki pièce nini. Papa cameraman songa ngai mutuka yangwana etelemi toko zela. Kasi maman Fallon lokola za journaliste d'investigation. Lokola za mopanzi sango. Tant mutuka etelemi atelemi pa kiti atala ngambo na ngambo. Papa cameraman papa dialunga na solo. Tel sana no caméra na ngambo kune sa to aliko kende. Na cadre ya article 15, tozole la Congo misala ezate tozole la passe. Kasi yana bandeko ba comprena vie na monye ngona nzana obite ko tika la boete. Bandeko ba comprena vie atali sika tozela rati gouvernement ko sala. Pamba te mboka Congo soki po etombo masoki to reconnaître tata kimbango tende to kolobaka solo marambo ebele zana nya kokangama. Pamba te reconnaissance yango sala ki mutazo bon somi. Mais to ye awa na o esika tomoni na bakomi tezi ya leader. Tomoni ba papa mibale bali ko sala. Nga maman Fallon mopanzisa ngona ye. Nazana esengo mingi. Nde tokuta na bona cadre article 15 na kati ya musala. Mais yambo ete ba solo la papa cameraman zwana no bien misalo bali ko sala to la kisango na mokili mobimba bien. Nyonso bali ko sala. Sima nango ba ko communiquer to soana bango to ye ba esika to zali awa. Ngana bito ana kikole bango basala seke ba bi ba quartier ba bi exactement esika to zali. Kinshasa et l'équipe partout congolais aza final aza suka. Bino bota la marambo congolais à salaka. Donc ezaka papa na kufanda. Merci beaucoup. Voilà. Obenda kite koki na ngaso na memona na bulungu ko sala bien. Papa okolimbisa biso na kotungisa yo tozalaki koleka.
mutuka na biso tokende bulungu ndeka na ebisi yo ezwi mon kokoso nde nzambe alingaki totelema mpona tala article 15 ya ndeko na ngai ya mobali ndenge nini azoko se débrouiller mpona moyen de vivre kasi okebisa biso kombo na yo mpe awa toza solo bongo wapi. Ouais, kombo na nga Tesia Kitoba awa toza précisément na Kinkole. Donc soki okomi na virage okusani mo moke loko ozokende kota cimetière ya Kinkole en face na station moko Mariande esika oyo nga na osala mosala. Matondo mingi papa Tesia toye kokuta ana kati ya établissement na mosala o boali kosala mekana nkoyebisa biso yali mosala nini pe ndenge nini oyekola yango yebisa biso mekana kobetla biso parcours na kati ya mosala o yango kaka nde oyebi to potanga na yo classe oyebi no mosala mosusu me na cadre ka lokwa biso nyonso tozela misala ya yango bite na telemela nano to pe ndenge nini mekana nkoloba na biso simba na omiko. Oui, ok, eza mosala oyo nga nayebi natangi classe, je suis diplômé na sisa na biochimie na oyo eza mosala papa na biso bande kosala papa asali mosala oyo na Brazzaville ntango ya ayekoli yango epui nga azalaki mwana liboso nazalaki na ye de temps en temps nde permetaki mpe nayekola yango ti lelo nde nafungoli atelier na nga awa na Kinkole nazosala mpe nalakisi mpe bato oyo na cadre lelo mpe bayebi mosala nasalaka mpe na bango. Papa Tesia tomoni awa oza na banzete nyonso ozali kosala koyebisa biso mosala na yo eza précisément nini mpe osalaka biloko nini matériel na yo ozwaka yango wapi? Bon, ba matériel na biso oyo eza mosala oyo d'abord eza mosala na biso moko ba-africain eza mosala tofabrikaka ba-art esalami na bakekele na ba-rotin donc ndenge tofabrikaka yango mpe babiloko ya mosala oyo ndenge kaka todebuyaka na mekaki mpe kosala ntango deya nabongisaki atelier na ngai na lupai moya kosala na ndenge nyonso mpona kozala na bato bawanda koyelanga babiloko lari defa na komandaka yango bakota baéquateur wana soki ye baport bakekele barotin wana soki okomande yango soki ye ezopermettre nga ke nasala mosala nde bomoni na osala wana eza kitunga na forme ya mesa na forme ya étagère tosalaka babiloko ebele bakiti ya mariage bapanier donc basalon bakiti ya divan bafabrikaka na bakekele oyo donc biloko ebele malheureusement bakiti oyo ovandeli ya malheureusement biloko mosusu okuti te mais soki olekamba ya nsima ozanga te komona yango ozwa mpenza moko ya yo oyo ezala po siko na kati na mosala na yo badifficulté ezalaka mwa nini parce que mosala nyonso ezalaka mikakakano te badifficulté ezalaka ndeti mwa nini ya badifficulté ezalaka surtout vraiment boyebi nde biso mboka etambola badifficulté ezalaka ntango mosusu mpona kosomba bamateriel ntango mosusu ezalaka mwa boye bambuli kokobanda esala boye komi na mwa baretard mpona kozwa yango donc mwa badifficulté ezalaka mpenda wana tozobunda kaka nde nzambe azosunga ezosimba nango moke moke. Donc matériel nyonso ezosala eza biloko ya mboka na biso eza biloko vraiment ya mboka na biso eza eloko moko te oyo euti libanda eza te biloko nyonso eza ya mboka na biso. Merci papa Tesia lelo oyo tozomona bajeune ebele toassiste tozomona phénomène kuluna mamobondo mpe balali te na nzela toali kokende makambo ebele ebele bajeune mingi bazokolela misala eza te bazokolela bazozela kaka mokonzi ya mboka misala eza te bazokoganga yo en tant que jeune toyoki oza diplômé en biochimie ndeko na ngai tosali no biochimie mpe nasala scientifique naza biochimiste lelo oyo toye na bitano na tokomi bajournaliste toali kopanza sango litolini yokoki kopesa to mpe liloba noyo kozali na bandeko wana mosoti lelo tosopo asala oyo yo ozosala oyo amise en charge ayeba na kosungama kasi bazali no na kati na ba éparpillé na makambo kilikili kopesa raison ke mboka mbongo ezali te misala ezali te tozokande papa Tesia ayekoli mwa mosala na ye mpe afandisi base na kwe ye oyo mama falo na vandeli kiti ya conseil nakopesa kaka na bajeune ntango deja ozokola atako baozwa yo charge na ndako na bino mpo koyebaka elobi ozala responsable lobi ozala responsable ozala na mwasi ozala na bana ndenge nini okoki koasime charge moko boye soki oyekoli eloko moko te kopesa mbongo
biso bao c'est lelo toza responsable ngandi naza boye naza marié. OK. Na uté pe ko sala mariage nga na Afrique du Sud grâce à musala nanga o no sala. Moi je suis en Afrique du Sud. Moi nanga za Afrique du Sud comme na Noeli Kitoba. Donc azana Noeli Kitoba mbote na yo kozwa lien na menga makimbangu obanda kolanda biso pamba te maman fala na ko découvrir mobali na papa tesi awa tokei na biso. Yeah, donc ce bon monique Jean Lokolanga na sadana makamo na sali bongo c'est que na tchai quand même sérieux na musala ngai. Ce qui boye ko lelo ko e ko ba no pesa bino mboka e ko pesa nyonso te na mutu. Voilà. Mboka e ko pesa vraiment nyonso te na mutu. Ce ko ye ko li musala ata ko misala ye belé na Congo. Ceux qui battu ba ebi misala ko sa te ba ozala toujours ba chômeur ba ozala toujours ba ozanga parce que biso peta to tambola libana mboka. Tokende po mona ba jeune aussi na ba Afrique du Sud ba Zambie ba Zimbabwe partout ngala mekai moko muke ko tambola. OK. Na moni ke ba jeune mususu bazo sala pe le côté moni ke ba o ba ebi musala bazo zo bango facilement na ba société soko za mécanicien bazo na facilité ko sala soko za tailleur partout moni ke oza musala o sala. Donc ba jeune bo sala vraiment fort ya ko yekola ba centre zali o ba o la sabatu comment ko yekola lelo ko peso mbongo lobi. Sobo salango ezala malamu keto surcharger président de la République to surcharger ba komba batmo bo na Congo keto ko mona bango mabe ke bango nde mutu baza be échec ya vie na biso biso moko nde photo eba nini oto ko sala po esala mapende nga pena mikiko sala. Papa tesi na landi mo détail moki lobi tambola ba mboko ebele to ko tangi Zambie tangi parce que sala ozali ko sala selon yo moko entre nous sans pourtant bon maman selon yo moko musala no ya pasi ya kitoko ki musala bona ko lela ngombo eza na mbongo wa na libanda bamboko tangi to awa peka kasika ozwana. Donc na libanda o na tangi na sala ke ngo vraiment te pona yeba différence na ko yeba ce qui na libanda e ozana mbongo belé to na kati a. Mais malheureusement bisiko na tamboli ba matériel biso to sala pona ezala kité. Un peu on a nazaki déjà na bisika moko eza lokwa moi ville donc na ba Cape Town mwana ezaki un peu difficile pour mona ba biloko biso kozana. OK. Mais na mboka na biso mbongo pe ezali ceux qui au tcheka makasi ndé na uti koloba na musala ozwa mbongo partout il y a des difficultés soko eboluka te mbongo utaka likolo te koyaka donc soko oyosala musala o libanda ekoki po opesa mbongo parce que pe toza ba artiste pe bazebele. Okoki koyeba musala neti nga na yebi boso na bimita onsu na pays moko ke ba artiste baza mingi te na musala o nga na zo sala donc ce qui na kuta na ba matériel naza na facilité ya ko sala pe na zo mbongo ebele par rapport à peta musesika na uti. To pesi yo merci papa tansi ndengo nzime ko yamba biso la bureau na yo ya musala opesi maman falon na accorder maman falon na interview vraiment to sepeli mingi lilobe ko zala nini pe to ki mama asika zaidi donc c'est que azalaka na YouTube tango nyonso kopesa ye numéro maman fala no kopesa ye lien kweta kwa koyamba biso moi liloba siko ya mbote tuke kokutana na ndeko kuna pa azali kosala ya liloba siki ezaka ke na nyonso o non bazo tia makasi na musala o babima vraiment na ba distraction inutile donc na pesi merci na bato nyonso oyo baza makanisa ko soutenir biso ba jeune oyo to tie déjà maele bo na musala soki bakosunga biso bamoni ba image ezala vraiment mabe te donc na nomaki atelier na ngai université de Kara na posa te ya kozala toujours ya kolanda ba makambo moko boye eza ekopesa nga te eloko te donc nazalaka vraiment Kara na makambo nyonso mesi na bino tesi ya artiste na bino tesi ya mboka oyo aza na master ya silence to pesaka chance na oyo mayele oyo totie na motu nzambe akosunga soki bolingi bozwa biso ntango mosusu toza place toyebisa bino na Kinkole en face à station Maria numéro na nga téléphone na ite se na kopesa numéro na nga téléphone mama fa na bina pesa numéro eza 084 20 84 644 donc ce qui na kobandela eza 084 20 84 644 c'est le numéro WhatsApp nyonso za posa okomelanga nyonso nazalaka en ligne vraiment na pesi bino merci mingi. Merci beaucoup na bato bazali la libanda ya mboko kobeta kaka 00243 ozu papa te. Merci papa te ça te sepeli ta unayaki ko se présenter na lobaki ngai nazali Menga Makimbangu. OK. Menga Makimbangu ozali chaîne YouTube esika wapi kopanza sango eta kasi mo kimbangu tianga. Yango no moito yaki on la tuna koza congolais. Est-ce que bi papa Simon Kimbangu
Oui, nayebi Papa Simon Kimbangu. Mpona yo Papa Simon Kimbangu aza nani? Mpona nga Papa Simon Kimbangu aza mosala nzambe monene, aza prophète monene oyo yaki mpona bayindo, aza prophète oyo asala makambo tellement ebele oyo toyoka bahistoire na ye ndenge nini ye atambolaki. Na grâce na ye alobaki ete bayindo mpe bakolamuka mayele ebele kobima na bayindo. Yango lelo bomoni tozo transformer babisinga, tozo komisa ngo bitunga, tozo sala ngo koma bakiti, ezaki mayele oyo bayindo bazaki nango bandaka. Lokola alobaki bayindo bakolamuka maloba na ye ezokokisa makaka, donc nayebi vraiment azaki moto amona ya polanga. Merci beaucoup yonka pinga te papa ne pas battre biso tozali bala na ye. Kuna esika topanzaka sango na ye oyo tozali kosala mpe evangelisation na mokili mobimba. Bayindo basosola nani azali tata Kimbangu oyo nde moto bonsomi ya mboka oyo développement ya mboka oyo ezali na maboko na ye yango ntango nyonso atolelelaka ye tobelaka ye kuita kwa kosalisa biso ete makambo na biso bayindo bakongolais ezwa nzela mpo tosepela. Merci papa. Voilà tozali kokoba wana tokokota na kati ya atelier pamba te tokuti papa tesi ya ye moko te tokuti ye azali solo bongo na ndeko na ye kasi papa solo na kosenga ozwa papa malamu pamba te azali kose servir na makolo na ye. Tala mayele oyo tata Nzambe atia na kati na moto moyindo na bamindelo komona machine moko zali zosala kaka nyonso kasi papa zali ko se servir na makolo na ye po kasala biloko wana mbuta babenga hango nini oyo ezali panier. Voilà benga yango na français corbeille. Corbeille eza tosala forme kitunga tunga oyo tosala yango na ba condition ebele comme ça yango pot de fleurs en plus comme ça on susu ba biloko mususu oyo esengi tosala yango tosala selo ba commande. Voilà papa pour permettre biso to iba au moins minute moke po ete bandeko bazali kotala yo tamso ko réclamer maman falon tozo komona elongi ya papa te tobandi pe kaka na masolo opesi biso pe kombo te babengi yo na kombo ya nani? Kombo na ngai papa Mwadi ona yeba nango mingi Mwadi Pierre. Papa Mwadi Pierre ndenge moko na papa tesi asaleli biso yo na kati ya atelier oyo mosala na opo yekoli on kaka penepene ya papa tesi ya to pe boko travailler longo et puis esengo nini okozwa kata ozali kosala mosala na opo to moins depuis to yaki osotala biso te yo kaka lokolo na yo kaka na loboko na banzete na yo ndezo sala. Bon maman merci na question mosala oyo na yekoli yango kala lelo te ambule ebele kola banda 89. OK. Sali yango na papa Tesia oyo bouti ko solo na ye wana. Sali yango na ye si ndenge tolongwaki tokomi awa na Kinkole komi na Nsele. Nde yango tozokoba kaka kosala yango mpona kosunga biso libota presque mama makambo ebele ba oyo ezosenga mpona ntina na biso kosunga nzoto nde yango wana. Ndenge moko pe papa ndenge papa tesi ya lobi soki towe koyeba mpe na monangambo na yo badifilité mpe ezalaka nini mpo totali position oza nango mokoseke pa moyen. Bon mama omoni na mosala oyo ezosenga kaka ndenge oyo na ndenge nini poso tosali boye te tokomisa forme eloko te nde yango wana omoni ezosala na poso oyo ekutela biso yango. Voilà. Eske ezala baposo ebele so tokomi na temps tokomisa yango ebengaka panier po eza fond nde tovandaka na kiti vana kiti tobandi kopesa yango fond mais la position oyo eza nanu fond foke na ye boye na nsima nde obandi kosala montage na yo bandi omonte yango nde yango wana. Merci beaucoup papa tosepelaki koya kokutana na bino brusquement ndenge balobaka le hasard n'existe pas nzambe oyo biso tosambelaka yebaki ete mokolo mwanelo tokozala awa na kati na atelier na bino mpo tosolola na bino tokutana na bino liloba na bino ya suka ezali nini? Bon liloba na biso ya suka eza merci toremercie bino mingi na ndenge boye kokutana na biso na ndenge mpe tozosala mosala nzambe asunga bino mingi olamu oyo ekoba koba penza. Merci beaucoup papa. Merci maman. Voilà ba ndeko balandi amenga makimbango télévision maman Falon disciple yanga na ya yawe kasi soki tokutani na makambo oyo kosala keto luka to motiver
ba jeune to pesa na toli to simba na to lamusa na to lakisa biloko oyo ko sala ke ba congolais ba ali mayele ba congolais ba koki ko sala nyonso il suffit banzimela kaka ndio moni nga mama falon ko tana na ko sala kana ba retenite yalaki na ngai sengo ya ko lakisa bino papa Tesia atele na ye boyoki ya communiquer bino ba bokola na Kinshasa bana poto papa Tesia yeyo oye na Kinshasa apesi téléphone moi panier moi eloko moko lingo zana eloko mo ya africain na kati na ndako eza pe promotion papa Tesia te soki opesi papa Tesia marché papa Tesia pa ozanga okatela ngai te si bonga tokobika te merci botikala malamu tozoko koba na nzela soki tokutani susu na article mo 15 mosusu kaka awa tokozonga susu poto lakisa bino yango matondo mingi. Tata mwana molimo santu batata na ba maman na lakisaki bino papa Tesia na yebisaki bino soki moko ya article 15 lisusu emona ina nzela tozali kokende na kolakisa bino mutuka nano etelemi nango te maman Falon azoko profiter kosala ba découverte na ye awa toye lisusu awa toali kokuta noko azali kofukusa na yebi te kosala nini kama cameraman papa zwana no bien voilà. Maman Falon akozalaka na ye apte na nyonso. Voilà. Mbote na yo. Mbote. Babengi yo na kombo ya nani ovandaka wapi pe ala nini? Kombo na nga Orly, papa Orly na nazali nde pâtissier de profession ainsi que boulanger. Mais plus pratiquement nazo sala nde pâtisserie, c'est-à-dire ba gâteau nazo sala awa pona ko faire vivre libota na ngai. Papa Orly, pâtissier. Donc, dès que on a la publicité, la société, l'entreprise, on a d'une façon locale. Exactement. Normalement, il y a un four artisanal. C'est-à-dire, four oyo, et ça, uniquement dans bakoni. Né tout le monde a un four électrique, c'est-à-dire qu'ils ont uniquement ils ont ça la malabakoni. C'est-à-dire né dans un côté bakoni ils ont foyer, chaleur wanande yango des obélissa mapa ba gâteau na kati. Papa on lit musala no message na on nganzeleza musika makolo selinga pasi na miso pasi na milinga to tele maman mukie posunga ngai. Papa on lit okoko betela biso nanu musala na yo oyo parcours oyekoli yango wapi bandi ndenge nini pe alaki solo boni. Bon, mosala oyo pour na ozala bref, na ekoli yango pembeni ya papa na ngai o azalaki chef pâtissier o boyebi na alimentation Pelustor à l'époque, mais azasus na bisote asili déjà kowa, ça fait déjà 3 ans yango yo. Na ekoli yango na mupandi na ye, mais na na Pelustor ba yebi ngai na liboko mususu mais na pembeni na papa na ndaku nde na bande ko zwa yango. Na liwa ya papa lokola balobaka tango papa azana bomoi koyekola déjà ko priya koyekola ndenge ya kolia kwanga déjà ngana yekola ngo na maboko ya papa elelo yo olena sala kuluna olena bunda olena sala ba mobulu no nazo sala yango na konti na ngai moko pona lesa libota na ngai pe ba obaza pembe na ngai. Merci papa Orly. Ba difficulté nini yokutana nango mingi ndeti na musala o surtout kozana foire artisanal na ndenge pe vie exigence pe ya population un peu qui colle pe bato ba limwa ebele ba difficulté c'est la boni. Bon lokola na kombinaka yango parce que na lobaki te na salaka pe na ba gâteau ya ba fête, c'est-à-dire ba gâteau ba anniversaire na ba gâteau ya mariage. Bon ba difficulté ezali mingi mais pona ko énumérer boyebi na moment tozali na bitumba na Ukraine na Russie
farine eza susu na ndenge toyebelaka yango te mpona kosala publicité ya maison ya farine te. Mais na minute oyo tozali na farine mosusu osombi eza ya kobeba mosusu osombi eza ya bien. En tout cas difficulté wana yango nde ezobetisa même boulangerie nyonso na bapatisserie nyonso bambe libaku na mikolo oyo yango nde tozali kokwea nango. Pour preuve bino mo bomoni ba cake on apesi bino eza ba cake o tobenga yango ba prête à manger ba cake o ezala kepanza na kambala moko mais na farine on asaleli yango epesi pena résultat ndenge na kana kité mais pona na ndenge na yekoli na sali en sorte que ekoka kobima malamu ata ozolia yango ozoyoka yango na goût ya mangeable. Voilà papa Charlie, ça vous permettre aussi de goûter la télé na yo. Oui, to koyi ko. Voilà, tozali kokoba. Zela na to sachet na gâteau pesa na boye tikala nzele za mulai. Merci papa. À entreprise na yo, félicitations. Bon, to bandina na awa. O ezali nini? Awa tozali na pétrin. Tozali o to bengaka na pétrin manuel. Un pétrin manuel, c'est-à-dire awa nde place awa plus précisément ezali place o to salelaka to betaka lipa mais na maboko to betaka ngo na maboko. Bon kuna tozali na mesa awa tozali na mesa normalement place to lingaka lipa ou bien to lingaka ba gâteau yango to benga ngo table. Kuna nde bozali komona ezali ba platine oyo normalement to tumbelaka ba mapa na ba gâteau wana ezali ndeni na mopanzi awa ezali nde place tolobaki awa nde ezali place nalobaki ke ezali four artisanal, c'est-à-dire four oyo bakoni et plus précisément ndenge tozomona awa naza nde kotumba ba croissant nde mkeza na kati bato mingi balobaka ke no ekobima na solo ya koni solo ya milinga mais eza lolenge oyo ozosala nango zali awa nde tozomona naza ba cake eza na kati en plus naza pe na ba gâteau nazotumba na kati. Bon mingi balobaka ke ekobima solo ya milinga ou bien ekobima solo ya koni. Bon toza na procédé oyo tosalaka po ebima bongo. Exactement. Oyo tobengaka yango pagaille. Tobengaka yango pagaille. Yango nde tosalelaka mpona kobimisa ba platine. Soki mapa na ngai ou bien gâteau na ngai ebeli, c'est-à-dire yango nde nakoki kobimisa ba gâteau na ngai. Otia biloko na kati ya genre pratiquement combien de minutes pour kebela to pebima? Bon, pona ba gâteau oyo naza nango awa, en tout cas 15 minutes, en tout cas nyonso eza déjà libanda. Aya na osambela 15 minutes so babenga tena la croissant encore. Vraiment. C'est-à-dire dans 15 minutes wana nde tokoki kobimisa ba gâteau na biso tokolia yango en tout cas na elengi nyonso. Merci papa Oli, to komi na biso na suka mais na loba. Moto tango nyonso ezana ba retombé na santé. Normalement ndenge boti tomona rango pona kosala musala ya boye faut ko respecter pe ba prescription nango. C'est-à-dire moto oyo normalement ngai na sengelaki kozala na batu 5 6 otokokai kosala na bango mais pona makoki nazosala nyonso ngai moko. C'est-à-dire na minute oyo naza fourrier nde bokutenga na sima naza bicheron et nde bomonenga naza kote ya mesa naza pétricien, c'est-à-dire nazo combiner nyonso na mbala moko et na nyonso wana eza pona kolakisa ke nyonso wana eza na mutu et soki lelo na lobi na former yango ba jeune na former yango batu ozomona ke eko rendre service na population pe na ba jeune o bazali koyenga ezali un de moyens ya solution o lelo soki bapesi makoki lelo yo mama tokoki kofungola yango pona ba jeune nyonso oyo bazo tepa ou bien o bazangi misala ya kosala. Vraiment merci Elika kaka na nkolo ngai ezalaki na ngai sengo na kati ya skal o nzamba kosala kalikamu na pamba te ngai nazali mwana pasi moki mbango kiangani na bandi oyebi papa Simoki mbango ya solo iloba lino koloba na tina ya bomoto ya papa Simoki mbango. En tout cas ngai nalanda histoire nyonso ndambu na kelasi et plus ngai na koyebisa yo ke nazali pe mutu ya ngambu ya ba Congo. C'est-à-dire en tout cas nasali ba visite na Kamba nasali ba visite na Congo central en tout cas
pona kopesa lokumu vraiment na kopesa makasi. En tout cas ezali batu azali mutu oyo tokoki ko ignorer te na kati ya mboka na biso Congo, parce que abeti lomea na ye en plus c'était pona mutu nyonso avani na kati ya mboka na biso akoka kotombola lokumu na ye en plus musala na ye po atiaki liboso pe nzambe liboso pona kolakisa ke tokoki kosambela nzambe, me nzambe pe akobatela biso na makambo nyonso tokosala. Po lelo bato mingi balingaka kotombola musala ya batu te pona kotia likunya, pona kotia mutema mabe na kati, et pourtant papa atlakisaki ke soki tozaya kosangana tokokende liboso tokozonga nsima te, et plus tokobosana makambo na biso te oyo tozali kosala na bomoi na biso. Matondo mingi papa olie sengozalaki na mingi ya koya epai na yo soki nzambe asungi mokolo mosusu tokokuta na lisusu teyebiki tokogarde contact na nzela ya chaîne na biso menga makimbango télévision okomona elema oyo okabola yango mpe na bandeko mpe osala biso geste ya bolingo s'abonner po bongo nde toyali kosungana. J'espère que mpona biso totelemeli na biso awa mwa liloba ya suka na bandeko bazali kolanda biso na mokili mobimba. En tout cas nakosenga bino bo continuer kolanda mama ndenge azali kobeta sete pona misala nyonso oyo ba jeune lelo bazali kobunda po bakoka kolesa famille, et pourquoi pas kolesa lokola mama azali kolesa biso na bilili na kati ya Afrika mobimba plus na monde entier to bato bazali kolanda yango. Pourquoi kotia kobanda ko promouvoir chaîne oyo ekoka kolanda na minoko nyonso, parce que nayebi ke lelo possibilité ezali ya kotia yango na anglais, ya kotia yango na portugais, ya kotia yango na minoko nyonso. En tout cas et tokosunga vraiment mama akoka komata susu likolo akoka kene na pays mususu pe tokoka kosala ba relation na ba jeune na ba boss pe mususu. Merci mingi papa. Merci. Otika la malamu, biso to kei bulungu. Merci.